Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Meta, Facebook, uh, WhatsApp, Messenger, TikTok, and all of those social media that we use. This is Professor Yalengi coming to you from New York City. Excuse my voice. Again, as I always do, before I start, I give you some of the evidence of the problematic that the Congolese people are facing fighting the Rwandan Tutsis who have taken over the Congo. Now, on July 6th, this past July 6th, the Tutsis who control Rwanda celebrated 30 years of so-called Tutsi genocide. So, in order for you to understand not only the trickery, but the lie that it is not a Tutsi genocide, that it is actually a Rwandan genocide that was started by Rwandan Tutsis, Kagame, who started this Rwandan genocide. Again, I'm giving you the book, In Praise of Blood, In Praise of Blood, by Judy Rever from Canada. In Praise of Blood will give you all the evidence you need to understand that these Tutsis who are speaking to you, who are talking about genocide of the Tutsis, that they are liars, that they are lying. So read In Praise of Blood will give you the evidence that you need. Everybody should read In Praise of Blood. Okay, so I'm going to speak now to the Congolese as I usually do. Thank you for maybe joining us to help stop these crimes happening in the Great Lakes of Africa, especially in the DRC now. It's not happening in Rwanda anymore. It's all in the Congo, where the Rwandan Tutsis have been slaughtering, killing, massacring the Congolese women, men, and children. Thank you. Now I'm going to speak to the Congolese. Mbote batata bama bandeko bolimisa mpona mongongo nanga. Mbote na bino tozali kosolola na bino. Mbote yambuta fidèle. Yambuta oza toujours fidèle matondo. Bo bani kokota bandeko. Lelo tozali mokolo na eyenga. Lelo naza kosala lisusu émission. Atako mongongo eza mwa matata me boza koyoka ngai. Alors, lelo vraiment zali na pesa bino réflexion, to réfléchir ensemble. To comprendre que makambo ezoleka na mboka na biso ezali normal te. Ezali normal te batata ba mama bandeko ke ba millions na ba millions, plus de 15 millions ba Congo ba kufi, baza ko continuer ko kufa na mboka ya Congo, mais mutu aza ko lobela yango te. O ba bengi ormeta, silence ya monde mobile. Eza normal te. Bon, yango aliboso to ban émission, boko zala mwa patient na kotiela bino mwa nzembo ya ndeko na biso Nasli Lungata oyo alobi ke eza normal te. Makambo eza koleka na Congo eza normal te. Bolanda aprende tokozonga mpona kokontinue émission na biso. Yango te. Wapi lote? Yango te. Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Louis Dimo, Nasli Lungata, les princes du refrain chante. Purchase your tracks today. Loba, na loba qui toko vande la bango na ibada chi. La vérité blesse, Valérie Kisula.
Yo talaka, jamais toya hôpital général topa kisaka maladie. N'hôpital général soko poti malaria. Nyonso eza gratuit. Nyonso wana ba toilette solo ba douche solo na milieu sanitaire ezalate. Les autorités sanitaires soki bomo nyozo simba te fo boyebela. Naloba lisusu. Est-ce que ba okanganga te? Ba pesa na grand marché na basabe talak bazokanga. Naloba lisusu. Est-ce que ba lukanga te? Kabatax, est-ce que boteli biso déjà ba poubelle publique? Yeah. Kabatax, est-ce que boteli biso déjà ba lumière publique? Yeah. Kabatax, na yoki bo bakisi mususu na libomba zelwa. Mokondi, tosombaka ba vignette. Banzela pe bonga. Ekoma mbonga vignette kutu na kutu muke. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Dictature les cas démocratie n'a pas bien fait. C'est que ya normal te. Mobutu dictateur. Bon maréchal. Mobutu dictateur. Baraja Inga. Mobutu dictateur. Pas de guerre à l'est. Prime Sosoko béni à terre. Mais la démocratie, toujours qu'on voit na babiaka pe massacre. Y'a normalité. Depuis Congolais, peuple à l'ali. Congé parlementaire, à Kena Poto. Après qu'on met ma bapolo, n'attend à propagande, to voté. Y'a normalité. Son assemblée si la bise, t'es pour qu'agana la nakayo na suivi. Y'a normalité. Gratuité, côté si corruption n'a pas interro, n'a pas devoir. Y'a normalité. Nazana fond y'a 10 000 francs, bah me mi, t'as sa sami. Yes, qui me doit Loba. Naloba lisusu. Est-ce que ba lukanga te? Toi ya peuple boyebite na simato réclamé comme infraction. Ya normal te. Kulu na botoli, police botoli. Nkolo yesu kindoki te. Toute autorité vient de ya bino e uti na gege. Ya normal te. Ingénieur Malik petit garçon, Piki Masala. Alors que le lobate. Maître Zege Bakao spectacle et dingwe na kati église. Ya normal te. Tata Kobuka gama chebimi na pete ya banzela bangambu. Ya normal te. Justice peut travail échanger comment injustice trouble na ba chômage. Na yoka bandundu eza na mai oye komi mai ne bandundu. Ya normal te. Bopesi nga fungo la toilette ya kotondisa toilette bopieta. Ya normal te. Salaire mati, dollar pe mati. Seke. Ya normal te. Peuple, natangi koma mutu. Ote. Na fingi bakonti. Ote. Olingi nini? Purchase your tracks today. Nalobi nanga bien, na osalaka musala ba député babosana. Nalobi nanga bien, na boboti na bango na butuba ya kulukala. Inzambe. Ya normal te, ya normal te, ya normal te. Marambo tozo vivre na mbogo, ya normal te, ya normal te. Peuple, ya normal te, ya normal te. Naloba lisusu. Est-ce que ba lukanga te? Ba député ba ya na tanga propagande to voter bango ba ken assemblée pe na pete. Et comme en assemblée provinciale bango ba zo 40, biso to zo 30 na ndeni. Mais babo seni ke biso na bango rendez-vous 2023. Baboyanga no. Na bajaba polo. Baboyanga no. Na bajaba kepi. Baboyanga no. Obo voter munzo na betu kele aw. Na ndeni. Baboyanga no. Carlos Farhan manager. Hey, JC Jaspo, immortel danse. Hey, mauvais voteur bro. Yebise langa bango. Baboyanga no. Jansiye kwedete. Hey, JR Mbimbi, Claude Bisumu, Ismaël Mbukute, Héritier Mbe. Yebise langa bango. Baboyanga no. Rachidi Mili mon pied olenga. Abego Dekire, Yotalara, Merveille Nadia Bio. Mauvais bel ingénieur. Jires classique. Jibon Litouka, les Bissigain, Tosha Toshiba. 6000 soldats, Star Gang, Tatanovic pour mauvais de boîte à majestique côté. Mbote lisusu batata ba mandeko ya normal te, ya normal te. Nzembo ya ndeko Nasli. Yango wana papa, mama, ndeko ya mwasi ndeko mobali, citoyenne ya Congo Zaïre. Bana ya mama Congo Zaïre, 100% bana mama Congo Zaïre. Na ye liboso na bino lisusu na poko ya lelo dimanche. Ndenge na bandaka ntango nyonso na betaka tolo na yaka liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya
nayebisaka bino aza ndeko na biso aza mutu mwindo donc aza ndeko na biso mokonzi na biso nzambe na oya ngai oya sima ngai oya batelaka ngai oya apesaka ngolu mpona solola na bino na mokolo ya lelo principe tosalelaka ntango nyonso boyebi ezali koloba ke congolais to congolaise zairwa to zairwaze nyonso oyo olingi eloko mosusu koleka mama Congo Zaire ozali komerite mama Congo Zaire te tolanda la émission na biso ya mokolo ya lelo topesi yango titre tolobi malheur ya Congo ewuti wapi totuni motuna solution vérité na action ekomema libération mais totuni motuna malheur ya Congo ewuti wapi nde tokorépondre motuna wana liboso na banda quelques bandeko bakomelaki biso na chaîne na biso ya YouTube ndeko Bibi Malusala ndeko Ngekinde Dwazma ndeko Benjamin Kila mpaka akomaki pe Kamat 67 mama Françoise Munganga pe Théophile Nkoko bakomelaki biso alors moi quelques réponses mike ndeko Ngekinde Dwazma alobi pas de pouvoir égal dégagé atuni mutuna oui ou non pas de pouvoir égal dégagé oui ou non ça dépend de Ngekinde. Pas de pouvoir, normalement, pas de pouvoir, pas de libération. Pas de pouvoir, ce qu'on peut dégager, il faut yeba, ou bien yom tozana pouvoir, ou bien bâtir côté. Exemple, Félix a pouvoir te, mais à quoi dégager te parce que bâtir ye côté. Azali ko salela, par tuchi, par rwandais tuchi. Yango aza kokosa nyonso asalaka banda akoma asali manda ya liboso akotisi ngo manda ya mibale mpe na lokuta ana pouvoir te mais akodégage te mpo azali instrument oyo barwandais tuti baza kosalela mpona kocontinue occupation na mboka ya Congo voilà eloko nakoloba mokende Ngekinde alors mpaka akomi alobi Charles Onana ndenge tolobaki ye akamwaki mpe ndenge nini Charles Onana akoki kokende na Congo epai mboka oyo eza okipe na barwandais tuti oyo bakanelaka ye ye kuta alobi ndeko Kerwin na ndeko Mbeko normalement il fallait bakebisa Charles Onana akende na Congo te bon nayebi te soki ndeko Kerwin Mayizo to ndeko Patrick Mbeko basololaki na Charles Onana ou bien atunaki bango conseil avant akende na Congo toyebi te nezana kanga eloko nakangi yango bon donc toyebi te ntango akende na Congo soki atunaki conseil na bango mais Charles Onana akende na Congo batuti bakanelaka ye or batuti babomaka bato na ndenge nyonso koma akende na Congo ye ayebaki te ke mboka ya Congo ezali sous occupation rwandaise nazoba na lingala oyo bosolaka na Charles Onana bokoki kotraduire mpo na ye donc wana mpaka moto atunaki motuna wana bon biso mpe toza na même avis toyebi te tokomprenaki te ndenge nini Charles Onana akendeki na Congo mais soki akendeki bon tomoni ka akendeki azongi batuti basali ye nini toyebi te Charles Onana ifo ayeba ke batuti baza na bapoison ya ndenge na ndenge bapoison oyo ewumelaka na nzoto bapoison oyo ebomaka immédiatement donc lokola aza wana soki azongeki ifo akende komitalisa nzoto na baminganga mpe batala soki baempoisonaki ye voilà eloko tokoloba mpona kosala commentaire na maloba ya mpaka akomaki bon ndeko Kamat 67 akomaki abaki peuple alamuka mpona soulèvement populaire ndeko Kamat 67 bon peuple faut alamuka il faut information il faut kolamusa ye il faut koteya ye il faut kobimisa ye na esika batuti batia ye
ndenge batuti basukola ye bongo ndenge batuti bakotisa ye na na sagesse na bango oyo babengaka ubwenge tolobaka oyo ubwenge batuti basalelaka intelligence basalelaka mensonge basalelaka ruse basalelaka malignité basalelaka duplicité basalelaka dissimulation mpe basalelaka fourberie bakotisa bakongolais na biloko wana balambi bango sikoyo ifo peuple biso bankolo mboka bakongolais tolamusa peuple na biso tolamusa peuple na biso ndeko na ngai Kamat 67 alors nde lelo oyo tokolobela action nini esengeli tosala yo olobi lisusu soulèvement populaire mingi balobelaka yango mais tokolobela yango vers suka oyo solution toza na yango alors mbote na bino nyonso bandeko alors tolanda lelo tokolobela nini tolobela malheur ya Congo euti wapi batata bamama bandeko mboka na biso jusqu'à 1996 tango barwandais tuti banvahir Congo na 96 toloba jusqu'à 1982 tango conférence nationale souveraine na ba bloc belé bandaki na Congo kuna biso tozaki na États-Unis awa mboka na biso est-ce que zaki ndenge nini plutôt nazonga na 1970 to 1970 pour vous dire bino bana bokoli sikoyo bino bana bokomi mikolo dans les 20 dernières années bino bana comprendre makambo dans les 20 dernières années bino ba jeune o boyebi te jusqu'aux années 1970 les années 1970 par exemple jusqu'au 1974 tango Mohamed Ali abundaki na Kinshasa na George Foreman jusqu'à ces années-là batata bamama bandeko soko bayebisaka bino te mboka ya Congo ezalaki plus développé que Corée du Sud Corée du Sud ezosala lelo ba Samsung ezosala lelo ba Hyundai ezosala mituka ezosala ba technologie ezouta na Corée du Sud akomi na niveau moko na ba pays eza industrialisé Corée biso mboka ya Congo ezalaki plus développé que Corée du Sud na jusqu'aux années wana Congo tengo mboka wana ezalaki kombo Zaïre tozalaki plus développé que Corée du Sud tozalaki même plus développé que Portugal Mobutu abetaka tolo nango na Nations Unies awa na New York le discours apesaka na 73 je crois 72 voilà epai mboka euti tozalaki pays moko mutu nyonso pays nyonso na monde mobimba aza korespecte Zaïre na Afrique pays moko te akokaki kotelema lelo afinga Zaïre atelema lelo alobena naotinda mwa basoda na nga bakota bazwa mboka wana na ntango ya Zaïre bakokaki kosala yango te alors problème na biso euti wapi je vais vous dire ça aujourd'hui mboka na biso ekweyi ekomi lelo oyo tokomi la risée du monde entier c'est-à-dire mokili mobimba bazoseka biso malheur na biso euti epai d'abord ya biso moko d'abord c'est-à-dire vieux CCC comme Mobutu tango na ba 1980 80 et 82 ba député nationaux ba commissaires commissaires généraux na tango azayi ba sengi ye ba lobi to changer quand même système to kosa système à démocratie Mobutu aboyi
il y a parce qu'il y a l'apaka lobby à coquille jamais cause la ex-président. C'est-à-dire, il y a une fois un président qui a kokufa. Il y a un permis commissaire qui maréchal. Ce n'est pas Abundaga Bagera ba maréchal. T. Grade kaka. Il y a, tout changer système, ni bossa boy. Mais boye ba ketango wana, ezalaki d'abord guerre froide et sili entre Russie na États-Unis d'Amérique, États-Unis, URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, IRCC, et Panzani. Tango Panzani, superpuissance etikalaki kaka moko, États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, Bill Clinton, le roi de Bill, URSS Panzani na tango Reagan. Après Reagan, Bush et Tata. Asaleka mandat moko, Bill Clinton aye. Alors, objectif na bango ezalaki nini? Bazoluka ba jeune leader na Afrique po ba kotisa système ya sika. Na Uganda kuna ba rebelle babanaki obunda po balongola Milton Obote azaki kuna. Bato ba rebelle bazaki kuna baki ba sa des ba Uganda mais na kata ba Uganda wana ba Rwanda tuchi oyo ba infiltraki kuna. Entre autres muto bino bozo benga Yoweri Museveni na ba Paul Kagame bazalaki na rébellion wana. Ba ko bunisa po balongola Uganda oyo Milton Obote. Parce que nani muto bino bengi Yoweri Museveni asi a changé kombo. A changé kombo depuis kala. A kota na armée ya Uganda depuis kala. Donc a mis komisa Ugandais. Nenge kaka lelo na mboka ya Congo, Hippolyte Kanambe a mis komisa Congolais. Bolandanga malamu batata ba mama bande. Nous devons comprendre notre histoire. Alors, tant la rébellion wana bautaki Tanzanie bazo kende po balongola Milton Obote Yoseri Tubuhaburua wabino bengi Yoweri Museveni na bakagame basali complot babomi mokonzi ya rébellion wana oya zaki vrai Ugandais basasine ye Yoseri Tubuhaburua azui commandement ya rébellion wana akosi kutu Mobutu akosi Honoré Ngwanda akosi bango que voilà bo aider biso soki tolongoli Milton Obote biso zui pouvoir maintenant tokofungola nzela po ya marchandise ya Congo elekaka ekendeka na océan Indien. Honoré Ngwanda bayebaki te ke Yoweri Museveni azali Rwandais tuchi. Mobutu bandimi baede ye tango abotoli pouvoir bo atiki biloko ekota te ekende titi tango kaka tokomi na bane 1990. Avant 1990, allez, Yoweri Museveni to Yoseri Tubuhaburua a changé. Alors, les Rwanda bango tango bazui pouvoir ba botoli pouvoir na maboka ba Uganda, maboka Milton Obote, Washington. Donc Bill Clinton, c'est le projet na bango wana. Bola nanga bien, c'est le projet wana. Bon, ba supporter Yoseri Tubuhaburua ou bien Yoweri Museveni. Uganda, alors si vous avez que Uganda comme ça presque na centre et vous avez la rayon ou bango ba salela pour ba changer autorité, ba changer ba changer système pour ba contrôler Afrique au banda en Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs. Alors bango tango ba botoli kuna sikoyo Paul Kagame oyo azalaki officier na armée ya Uganda abandi rébellion contre Rwanda. Po bazonga na Rwanda, Paul Kagame na batu na ye bakosi Nations Unies, bakosi États-Unis d'Amérique. Ke biso tolingi rozonga na Rwanda po tosala démocratie, tovanda na démocratie
na ba utu poto sangisa biso pe to participer poto zonga kuna. Nations Unies bandi ko aider bango ba négociation. Or que tant ba sa ba négociation wana Batuchi baki na plan mususu. Parce que Batuchi ils ne disent jamais la vérité. Batuchi ba opéraka jamais dans la vérité. Ba Rwandais Tuchi ba opéraka jamais dans la vérité. Et là qu'on so Tuchi azako yebisa yo azako kosa yo. Ba kosi Nations Unies tolingi tozonga toka na ba utu. Ba kosi Amérique subir que tolingi tozonga poto kana na ba utu. Babandi koko sala ba négociation na Arusha or que Batuchi ba préparer guerre. Guerre wana s'est déclenchée na 94 dans 94. Tango guerre wana est déclenchée, muta déclenché guerre wana zaki Batuchi Paul Kagame ba bomi ba tirer avion ya Biarimana we bana obima yena Ntariamira ya Burundi ba bomiye dès que bazo bomaye avion zo koya Batuchi ba bandi guerre parce que bazaki déjà préparé baki na ba soldats na Kigali baki na ba soldats partout ale ba bandi ko bomba ba utu na Batuchi yo ba tikalaka na Rwanda. Guerre wana bani dans l'entretemps na mboka na biso ya Zaïre na mboka na biso ya Zaïre ngai ya lengi professeur ya lengi awa na États-Unis na tango ya conférence nationale souveraine nazalaki président élu na États-Unis d'Amérique ngam tunazako kokendeke na Washington na vice-président na ngai Daniel Diakanwa na ba secrétaire na ngai propre neveu ya Chenchi Sekedi na ba officiel na ngai twako sala na vet kokene Washington ko traité Jean-Paul Bandoma ndeko na biso ya Équateur le wana ya zalaka ministre ya gouvernement ya transition ya ministre ya défense yemuta banako protéger Chenchi Sekedi. Jean-Paul Bandoma a yan États-Unis awa to vandi to sali session na City College ezali awa na Harlem et pa ingana za kovanda pona to sala stratégie ndenge ni to kolongola Mobutu tango ya zongi na Congo ba américain ba contacter biso gouvernement ya Clinton bona nanga bien ba tata ba mama bande si vous ne connaissez pas l'histoire vous êtes obligé de la répéter. Ce que vous yebite makambo eleka vous répétez yango. Je vous dis ça, ça bino ba vérité, mais il y a des gens qui baza ko pesa bino ba théorie moko farfelu, baza ko créer ba théorie moko oyo eza na sens te, oyo yebanité. Bolandanga bien, moi je suis aux États-Unis, ngai nazali président ya IDPS les États-Unis. Les wana IDPS ezaki moko. Conférence nationale souveraine basalaki union sacrée. Biloko oyo Batuchi ba copier te. Union sacrée wana esangisaki ba mouvement nyonso oyo ezaki opposé pona Mobutu akende. Basangisaki bango nyonso na Kinshasa kuna. Ngai naki ko représenter à travers IDPS na représenter union sacrée wana. Na 94 na loba yango gouvernement ya Clinton ba contacter biso ba yebisi biso boye parce que bango baza engagé Amérique azaki engagé pour ko changer leadership nyonso ya Afrique centrale ba sepelaki ke na Kinshasa conférence nationale souveraine salami baponi Etienne Tshisekedi akokamba premier ministre akamba gouvernement transition ba américain ba yebisi biso ngai professeur ya lengi président IDPS aux États-Unis d'Amérique balobi bo yebisa premier ministre oyo baponi na Kinshasa aya awa na États-Unis d'Amérique asolola na biso toyokana comme ça yé tokoyebisa ye bon comme ça kende kamba gouvernement tokoyebisa Mobutu bima kende kopema
soki alingi kobima te biso tokobimisa ye na makasi akende kopema à l'étranger mpo entraver transition te mpo atia mobulu na transition te. Bolanda nga bandeko mpe bopartage émission oyo naza koyebisa bino. Alors ngai professeur Yalengi na bureau na ngai tosali ba démarche mpo toluka sikoyo fond mpona toprépare voyage ya Etienne Tshisekedi na États-Unis. Nayebisa bino oyo bayeba yango te tokendeki na headquarters quartier général ya Église du Christ au monde ezali awa na États-Unis na Manhattan awa na Broadway na Broadway côté oyo biso tozalaka mais ezali na 120e rue. Ok, toke epai na bango topesi bango programme parce que bazalaki déjà kosupporte biso na Congo avant kutu nga bavote nga na bandaki kosala émission moko ebene okende partout na Afrique na radio na bango bamaster na nga kutu moko bazalaka na Matadi bayokaka ngai balandaka ngai na radio wana bato ebele balandaka. Donc l'église de Christ balobi bon tokotia fond batie fond bingana bureau na nga trop préparer voyage ya Etienne Tshisekedi mpona 95 aya awa na États-Unis d'Amérique mpo aya kosola na baaméricain batata bamama bandeko na 95 tokomi vers décembre je crois ngai na ndako na nga na Harlem na secrétaire général na ngai propre cousin ya Etienne Tshisekedi aye tovandi lere wana batelefone oyo ya mabele wana ya belle telefone ezalaki nabengi na parti ya ndako na nga na tia yango na mail tobengi Kinshasa pozolanda nga tobengi Kinshasa batata bamama ndeko nani wana président Yalengi na New York président sango boni sango te na ninga asolola na premier ministre zela bazelisi ngai bake babengi Etienne Tshisekedi babi président ya IDPS na New York azobenga yo bayebaki nga bango nyonso aye na telefone batata bamama bandeko boyoka ngai soko biso bakongole toza kotomboka tozoloba ceci États-Unis d'Amérique baaméricain boye na boye boza kobosana responsabilité na biso bakongole boza kobosana trahison ya biso bakongole boza kobosana incompétence ya biso moko bakongole. Etienne Tshisekedi aye na telefone soi-disant premier ministre baponaki na conférence nationale souveraine topesi ye programme tolobi excellence premier ministre baaméricain balingi oya awa na États-Unis d'Amérique tosi tosomi babillet tosali baréservation yaka na Amérique osola na baaméricain comme ça bango bakoyebisa yo boyokana et puis yo kozonga yo odirige transition na Congo boyoka ngai Etienne Tshisekedi azoloba na ngai na secrétaire général na nga propre cousin na ya vandi à côté azoyoka bapara na nga mama na papa bavandi na divan baza koyoka Etienne Tshisekedi aza koloba lobi je ne viens pas voir les Américains. Je ne viens pas voir les Américains, je vais voir Mobutu, il va me donner le pouvoir. Bozola nanga. Etienne Tshisekedi, oyo soi-disant opposant baponaki comme premier ministre na conférence nationale souveraine, azo bakoya kosolola na Américain te. Oyo balingi ba facilité pona ye a conduire transition. Ye akokende kosolola na Mobutu apesa ye pouvoir. Mobutu oyo azofinga chaque fois, chaque jour nous azofinga Mobutu. Nzokande na butu bakutanaka na bango baza ba master biso toyebi te. Na lobi na excellence. Na tuni atunaki deux questions.
nabi excellence mais yo tango no sofinga Mobutu ndenge nini siko kende so pas Mobutu apesa yo pouvoir bo yo ka réponse Etienne Tshisekedi apesa kinga alobi yalengi je sais ce que je fais mais je ne viens pas voir les Américains ayebi oyo azo sala na koya kokuta ko mona ba Américain te bola nanga très bien na Tunis sikoyo bon na yebisa ba Américain nini parce que na kinga mote na secrétaire général nanga cousin na ye to yebisa ba Américain nini oh yebisa bango no moyena ya sikoyo ezate na kotala après bozoyo kanga batata bangamba ndeko sikoyo biso tozoloba lelo bozako bato bazofinga ba Américain baza koloba Américain bazo batuti baza kokosa bino botela ba Américain j'arrive là mais Etienne Tshisekedi aboyi tango aboyi batata ba mama bandeko boyo kangaye tango aboyi Yoseri Tubuhaburua oyo bino bano kansakazaki Uganda ye apesi proposition ba Américain à tel point que 94 tango bango ba envahir babandi génocide na Rwanda papa babotoli Rwanda na maboka ba Hutu OK bon papa pesi proposition nani Yoweri Museveni Yoseri Tubuhaburua a recruté Laurent Désiré Kabila toti aye liboso biso to kende kolongola Mobutu maintenant pour un changement kota kuna bozo komona esika malere bandi eza trahison ya biso moko ya Etienne Tshisekedi o bato baponaki comme mokonzi premier ministre na conférence nationale souveraine trahison wana esilitia ti lelo mwana na ye Félix aza ko trahir tala esika malere ebandi alors tango malere ebandi wana ndenge nini mboka ekomi occupé ndenge nini lelo Congo ezali sous occupation ya Batuchi encore une fois parce que biso ba Congolais tozalaki na ba traite comme Etienne Tshisekedi oyo ayokani na ba Rwandais Tutsi na ebite soko ba auta côté kuna bien ndenge nini ke ye a supporter Batuchi baketi soki tango babomi Laurent Désiré Kabila d'abord tango na 98 tango Laurent Désiré Kabila bengani Batuchi tango bengani Batuchi ba se replier na est bakeko vana na Goma boyo kanga siko bien maintenant Laurent Désiré Kabila za président mais Laurent Désiré Kabila a sali erreur ouais Laurent Désiré Kabila ezaki erreur ezaki trahison tout droit ndenge Etienne Tshisekedi asalaki erreur akamati mwana ya nyoka atie na ndako na ye mwana ya nyoka oyo nyoka yebisaki il faut présenter ye comme mwana na yo komona Joseph Kabila atiki ye na ndako mwana oyo azaki formé na intelligence na armée ya Paul Kagame ya Batuchi mwana oyo ye abokola te mwana oyo ye adopta te mwana oyo awuti kokola akoli na Rwanda bapesa ye mwasi ya Rwandais kuna ya musulman abota na ye akoti na Congo na travers ya armée ya invasion ya Rwandais Tutsi Laurent Désiré Kabila comme abandaki kolala mama ya mwana wana ya Tutsi oyo ya botola ke pa ya master na yo bango babomaka alo bakosi yo babino mwana oyo fo azala pembeni na yo po abatelaka yo na mama na ye ya Tutsi ye pe Laurent Désiré Kabila andimi obeye mwana wana de 98 jusqu'à 2001 soki ba officier ya armée ya Mobutu batikalaki o balingaki ko aider po mboka za libérer soki balingi bazwa rendez-vous po baya kosola na yeba yebise makambo Hippolyte Kanambe azosala Hippolyte Kanambe atiaki bato tout autour ya Laurent Désiré Kabila avant ba officier wana ba ya basi ba signaler ye na équipe na ye bakutani na mutana ba bomi ye c'est ce qui basalaki ndenge wana banda
98 ti 2001 finalement en 2001 babomi Laurent Désiré Kabila et puis obligé batou obligé ba congolais bati a petit oya 29 ans oya yebi le côté azape tuchi tous ces officiers bazaki na Congo, tous ces officiers bazaki na Kinshasa, tout ce monde wana bango pe bandimi parce que Etienne Tshisekedi ayebisi bango botika ya azala batie un petit Rwandais à 29 ans à la président ayebi koloba français te ayebi koloba lingala te ayebi ndenge balataka te ayebi ndenge balobaka te ayebi ndenge bakomaka te ayaka na Congo na babota ba jardinier bakomisi petit wana président boyo kamaleri ndenge eza koya petit wana asali nini ntango batie ye président boyo kangai ntango batie ye président batuti nyonso oyo bakimaki bakendeki na est bakende ovanda na est babanda kosala guerre contre Laurent Désiré Kabila nao bakimaki na Rwanda bango nyonso azongisi bango na Kinshasa mpona sikoyo pas nécessaire bobundisa armée na biso ya Congo parce que nga na bino tosangani sikoyo biso batuti nde tokokoma nde boyoka esika oyo batuti baza kokosa baza koloba ke petit Hippolyte Kanambe oyo bobenga le Joseph Kabila kaza réunificateur asangisaki Congo te akamataki nde batuti oyo bakimaki na este bazonga na Kinshasa mpo bakontrole Congo. Voilà esika occupation ya Congo ebandi banda wana banda 2001 wana ntango Hippolyte Kanambe bazongisi batuti nyonso bazaki bakimaki bakende est bazongi na Kinshasa baruberwa banyarugabo tu batuti wana nyonso tu baye na Kinshasa bavandeli bakongolais babandi koboma Hippolyte Kanambe liboso abomi professeur Samba Kaputo oyo ayekusaki ye français oyo ayekusaki ye kolata oyo ayekusaki alakisaki ye diplomatie abandaki koteya ye bamemi ye na Rwanda kuna bapesi ye bilia batieli ye poison abomi bango tu nani Samba Kaputo tout ce monde là oyo bazalaki kosalela ye asisi bango na koboma occupation ya Congo ebandaki wana bakene Afrique du Sud tokende kosala conférence tokende koyokana na Afrique du Sud les Tutsi oyo banvahiri biso oyo bazwi pouvoir bakomi sikoyo batie bango ba vice-président batie bango ba ministre ya affaires étrangères batie bango bakonzi na kati ya gouvernement ya Congo batata bamama bandeko. Dans tout cela bakongolais oyo bakoko telema baloba non tokotika te batuti bazwa pouvoir tobunda contre bango toboma bango esalami te pa batata bamama bandeko. Les Américains bazaki na Congo te bako protéger bato wana. Les Américains bazaki na Congo te bazako protéger Hippolyte Kanambe bako protéger. Non, biso ba Congolais to tolérer yango. Etienne Tshisekedi a collaboré na ba Rwandais tout po ba vendre la biso. Voilà esika malheur na biso e bandi, occupation e bandi wana. Occupation wana eza ko continuer ti lelo oyo occupation eza ko continuer ti lelo oyo. Est-ce que lelo oyo banani bazo ko contrôler Congo? Bien bokanisi ezali Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo. Mais il y a des gens qui le disent bato ebele baosala bémission partout bazoloba Félix aza na pouvoir te. Félix azokosa bato. Félix aza kolalisa bakongolais pongi. Honoré Nganda aloba yango. Mais biso moko bakongolais batata bamama ndeko. Biso moko bakolo mboka. Biso bakongolais. Lelo oyo le soi-disant dirigeant. Oyo baza na Kinshasa. Boni baza ko confronter batuti. Ils disent
mboka eza sous occupation rwandaise. Mais en même temps, bakoluka basolo na Félix tout ça l'élection, tout en fait des élections, jamais abouti nulle part. Parce que ce n'est pas élection de libérer mboka. Élection de salama sous contrôle de Rwandais Tutsi, jamais libérer mboka. Pour nani? Parce que Rwandais Tutsi bazo contrôler l'armée, bazo contrôler le gouvernement, bazo contrôler aspect nyonso ya mboka. Et de l'économie, et de la sociale, et de la culturelle, et de la infrastructure nyonso. Tutsi nde bazo contrôler yango. Il y a Félix après le premier ministre. Ce n'est pas Félix. Et là, il y a domaine du premier ministre Ezali sous Maboko, il y a Rwandais Tutsi. Hippolyte Kanambe, avec le bureau think tank na bango Ezali, la présidence, et Vandiepa ya Nyakeru, Denis Nyakeru, qui est une Rwandaise Tutsi, Congolais nyoso ayebi yango. Eza mawa mingi koyoka bakongole bazobenga première dame mawana soni. Donc bango bato baza bapona ka premier ministre Sama Lukonde wa ozalaki wana avant hier tous les premiers ministres bazakana bataka ba Rwandais Tutsi bango tout bazaka ba Rwandais Tutsi. Sama Lukonde ngai na bimisa identité ya Sama Lukonde na émission na ngai tango azaki na Canada. Tant que qui parti ya communauté Tutsi au Canada. Ebisabino Hippolyte Kanambe mutazwa ki atia amemie kuna atie na Jekamine. Donc un Rwandais poste ya premier ministre ezalaka kaka na maboko ya Batutsi. Mwasi oyo bauti kotia sikoyo. Nani aponie? Félix te? Rwandais Tutsi bazui mwasi wana bakotisaka ye liboso na plan. Rwandais Tutsi batiaki na plan. Lelo Rwandais Tutsi bazui azala premier ministre. Ce n'est pas Félix mutaponaki ye. Hippolyte Kanambe na bureau oyo eza epai ya Nyakeru. Parce que sur Botali aza une Rwandaise Tutsi tout comme Nyakeru. Tout comme Nyakeru, Denis Nyakeru. Wazalaka bula moko na Londres kuna bana osaka ndumba jusqu'à na Bruxelles. Grand sœur na ye azako sa na ambassade ya Rwanda lelo akoma ambassadeur ya Congo soki na Ghana soki wapi. Biso ba Congolais, ba intellectuel congolais na Kinshasa, o ba yibi ba vérité wana moko te akoki koloba batata ba mama bandeko. Mote ndeko ngekinde doisement mote na bino nyoso bozola na ngai batata bama bande Congolais moko te o bazana Congo na Kinshasa balobaka biloko wana parce que ndenge na kiaki na titre na bi na OMS na lobezo le kana se wana na bi bana Congo Zaïre to yeba liboso vérité ndenge nini pe pona nini mboka e koma occupé na Batutsi mpe sima toyeba pe tosala oyo esengeli mpo to libere mboka oyo babengi action batata bamama bande soki biso tozoloba vérité te ndeko André Juste d'Alliance Ixias mbote na yo ndeko ngekinde dozma ozokoma lisusu na kotanga yango batata bamama bande toyeba vérité na biso tolobe la vérité. À Kinshasa on ne dit pas la vérité. Na Kinshasa balobela ka vérité te. Il y a des politiciens soi-disant opposants bazako benga Hippolyte Kanambe frère Joseph Kabila. Bazako benga Kanambe Joseph Kabila. Même ba Congolais oyo bazali banda soi-disant ba journaliste bazako kumisa kutu Joseph Hippolyte Kanambe plus que Félix
bayebi te ke biloko nyonso Félix azosala ezouta epai Hippolyte Kanambe na barwandais tuti biro oyo evandi epai ya Nyakeru mpona koambrouye bacongolais mpona kolalisa bino pongi mpona sikoyo bino boapprécie Hippolyte Kanambe plus que Félix. Mais Hippolyte Kanambe si ye nde moto avandisi occupation na Congo bamilie boni ya bakongoli Hippolyte Kanambe abomi bamillion boni oyo ya abomisi na Congo depuis 96 ntango bazokota na Congo boni Hippolyte Kanambe yo congolais kono kumisa ye o bobenga ye sénateur à vie aza congolais te aza mobomi abomi ba congolais bobenga sénateur à vie ya ndenge nini présidence na ye ezali présidence ya occupation bino bozo kobenga ke azaki président mpona nini hein voilà batata bamama ndeko parce que toza na vérité te toza na vérité te na mboka na biso ya Congo. Tous les opposants à Congo, jamais batelema baloba, notre pays est occupé par les Rwandais Tutsi. Nous devons nous battre pour les chasser. Les arrêter, les chasser. Oh, balingi ba chasser bangote, soki bo kufa ba kufi na itumba. Voilà la vérité. Bota la vérité batata mamande. Mais personne n'a mboka na biso aza kolobela makambo wana baopposant nyonso bazolobela makambo wana te tokende élection toyokana avec frère Joseph Kabila mpona tosopposer contre Félix aza wana ye te moto aza kokomande c'est le Rwandais tout qui commande boyebi yango te. Donc, tous ces opposants qui sont au Congo, il faut confronter la vérité. La vérité est que notre pays est occupé par les Rwandais Tutsi. Donc, nous avons une émission qui est une contradiction. Oloba, Mboka na biso est occupé par les Rwandais Tutsi. En même temps, Oloba, Félix Aza président. C'est une contradiction totale. Qu'on dit une chose et son contraire. Félix n'a pas de pouvoir. Naïb Sabino, ce que Félix a un pouvoir, mais à Kanga, Hippolyte Kanambe liboso. Hippolyte Kanambe est en prison. Moi, si naïe moko Nyakeru est en prison. Bareberwa. Banyarugabo tout bavande pa na ye na présidence baza na prison mais tous ces de soi-disant généraux ya batuti bavande na armée na biso oyo na Rwanda bautai kuna bazaki bamusu bazaki ba caporal bamusu bazaki ba lieutenant dans ba boîte bango na Congo ba komisi bango ba généraux pour commander ba congolais tous ces tuti là bayebi ba komona bango mais baza ko kangama ou bien Yakoboma. Parce qu'ils ont tué beaucoup de millions de Congolais. Donc, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ceux qui bandent qu'on a biso, soit-disant opposants, ceux qui ont mboka to libéré mboka, d'abord il faut accepter cette vérité-là. On appelle si bino lelo. Trahison et utiwat. Na des années 70, tozalaki plus développé que la Corée du Sud. By the way, c'est-à-dire que bon, by the way, en français, dans l'entretemps, biso qui plus développé que la Corée du Sud. Voyez bien, qui plus développé que la Corée du Sud, grâce à qui? Grâce à qui, sous Mobutu, je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Bino, soi-disant, votre libéré, mboka boye na boye, tout ça, la boye, tout le boye, bolanangai. Zaïre est qui plus développé que la Corée du Sud grâce aux États-Unis d'Amérique. Grâce aux États-Unis d'Amérique. Oh, bah, il y a la recherche bossale. D'habitude, quand je parle de cette vérité,
yalengi asalaka baaméricain ou bien basomba ye ou bien abala mwasi américaine ndeko moko kutu azalaka mobundeli ya congo na france kuna abenganga abi yalengi yozaka mwasi mundele obala mwasi américaine ngabi nte mwasi na nga aza mokongo mwasi na nga aza mokongo nga naza congolais na bala ma américaine te ndenge nini olobelaka boye. Je vais vous dire pourquoi nalobelaka biloko wana parce que ezali vérité. Nga na ye na États-Unis na 76 sous le règne ya Seko. Moi j'ai vécu développement ya mboka ya Zaïre. Tango Zaïre ezalaki poto moyindo. Tango Zaïre Kinshasa ezalaki poto moyindo. Nga na ye na Amérique en tant que Zaïrois, on me respecte partout où j'ai passé. Zaïrois, on te respecté. Mboka ezaki développé. C'est grâce aux États-Unis d'Amérique. Ndenge na yebisa bino vieux CCC ko yemoko apanzi abebisi biloko wana. On fabriquait des voitures au Congo, on fabriquait des habits, on fabriquait des bassani, de tout. On développait, on fabriquait les choses au Congo. Kinshasa wana ezalaki garbage te ndenge ezali lelo. Ezaki garbage te, ezaki ba ordure te lelo. Kinshasa ezalaki poto moyindo. Poto moyindo batata bamama bandeko baleki bokoli lelo, bano bokoli lelo. Kinshasa ezalaki poto moyindo. Mercedes Benz eza kosala taxi jaune na Kinshasa. Ozwi taxi okoto oza yo moko ovandi à l'aise, ti epa kokende. Donc, mboka ezalaki, tozaki omanke eloko te. Poto moyindo. Grâce aux États-Unis d'Amérique, et Mobutu a appliqué ce qu'il avait reçu des États-Unis d'Amérique. Asali Inga, asali Pont Marshall, asali biloko toki na ba paquebo qui voyageait partout dans le monde. Tozaki na ba avion wezako tambola mokili mobimba. Mais biso moko ba Congolais à travers Mobutu to bomi biloko wana. Bozokola na ngai lelo oyo batuchi ba kosakana na esprit ba Congolais. Batuchi baza kopesa ba Congolais mwa mbongo kopesa bango mwa ba micro à l'époque ne kotelema na ambassade des États-Unis d'Amérique bolo na ambassade d'Amérique et longwa ya Congo ezonga na États-Unis d'Amérique. Mais boyebi bozoba bozo sala te. Boyebi bozoba boza ko sala te ndenge batuchi bazo saka na esprit na bino boyebi te. Onga nazo ebisa bino vérité ngai professeur ya lengi nazako nazo na bino aw. Na mema équipe ya bandeko ba Congolais na Congolaise tina département d'État na Washington DC. Ba invité biso na tango ya Bush tango ya Colin Powell. Na mema ba Congolais tikuna tokena département d'État tokena deux fois. Deuxième fois tokena tango ya Barack Obama tango aponaki oyuda wana po azala envoyé spécial na yena na Grand Lac. Tokende na bandeko. Gilbert Mundela oyo propre cousin ya Félix oyo akeko kufa pamba epa ya Félix kuna pona komeka ko supporter Félix. Tokende gena ye na département d'État pota konosola na envoyé ya Obama na Grand Lac. Donc, quand je vous parle en connaissance de vérité. Je ne travaille pas pour l'Américain, je travaille pour mon pays. Mais il faut que vous sachiez la vérité. Ngai professeur Yaling Nazaliao. Na mema bandeko, on nous a invités na Conseil de sécurité à wana Nations Unies. Conseil de sécurité. Na mema délégation tokei na tango ya Obama na deuxième mandat ya Obama tango tango secrétaire d'État ezalaki comment il s'appelle Oya Mulaiwan Kombe Koya a invité biso ngai na memi délégation toketi na conseil de sécurité to vandi
toza kotala toza koyoka première réunion au conseil de sécurité ye John Kerry, voilà. John Kerry a conduisaki conseil de sécurité wana. Premier meeting na etanga comme secrétaire d'État na deuxième mandat ya Barack Obama. Bola nanga malamu batata wanganda. Toke na conseil de sécurité ngana bato toke na bango. Toko so na batu ya John Kerry. Tovani na conseil de sécurité. Toza kotala bango boina se. John Kerry azui micro. Alobi, ladies and gentlemen, ngai pourquoi na comme secrétaire d'État makambo ya Congo il faut esila parce que ngana kutani na Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege na congrès ya na biso na Washington DC makambo na yokaki. Donc pour ngai naza déterminé makambo il faut esila na tango na biso tango na ngai batuchi bavandi bazoyoka alobi esili tango basilisi tango tobimi. D'abord boyoki ce que John Kerry alobi que makambo ne faut esila tango tobimi nga nazwi information que batuchi bakoluka ba éliminer Denis Mukwege. Nazolo bango lelo docteur Denis Mukwege akoyoka ngai ayebi o naza koloba. Biso tozwi information. Tant tozwi information ngai na bengi petite sœur ya John Kerry wazaki contact na biso na Nations Unies na mission ya États-Unis na Nations Unies a signalé John Kerry nde tango bapesaki Denis Mukwege ba garde corps oyo ya MONUSCO na le Rwanda po batelaka Denis Mukwege. Denis Mukwege ayebi yango robotuni ya oyebisa bino parce que ayebi ya lengi ayebi ce que nous avons fait. Mais dans l'entretemps, je vous dis, lelo oyo bato bazolo ba oh non il faut qu'on benga les Américains. Pourquoi benga les Américains pour les remplacer par qui? Je vais vous dire une chose, batata wamde. Soki boyebite. Lelo oyo mokili mobimba. Baza koya na États-Unis d'Amérique. Ba chinois ba komi ko ki machine po ba ya kokota na États-Unis d'Amérique, passa par Mexique. Ba russe baza ko ki ma Russie po ba ya kokota na États-Unis d'Amérique. Monde mobimba zo linga ba ya na États-Unis d'Amérique. Bon bino ba congolais boyebite ke ba tuchi baza kokosa bino po bomi comme ça qui ennemi na États-Unis d'Amérique pona pour valider eloko batuchi badi yebisaka mokili mobimba ke au Congo il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas de gens qui réfléchissent, il n'y a pas de gens qui aiment leur pays, il n'y a pas de gens sérieux pour travailler pour leur pays. Alors tant que bozo ko kende kuna bozo kana américain azonga na mboka na yo bozo ko valider biloko wana ke biso ba congolais tozali batu moko tozana ba intellectualité tozana batu ba réfléchissaka te tozana ba politicien te ya solo donc tozali nul. Donc pays na biso ezakuta na organisation te yango na c'est mieux de passer par le Rwanda pour na contrôler ba minéraux na biso. Il faut passer par le Rwanda pour établir la paix dans mboka na biso. Il faut parler au Rwandais tout qui sont au Congo comme Kanambe, comme les soi-disant Banyamulenge, comme les Nyarugabo, les Ruberwa. Il faut travailler à passer par eux parce que nous les Congolais, tous en a bateau la vérité te, tous en a politiciens te, tous en a intellectuels te, tous en a bateau honnête te, tous en a traître. Ba vani pied, batu balingi mbongo, batu balingi corruption. La corruption bat son plein au Congo. Félix c'est un corrompu, un voleur,
un menteur, un travailleur de Tutsi. Donc, tous les Congolais sont comme ça. Même à l'extérieur. Botanga livre, il y a Judy Revers, L'éloge du sang. Bosomba livre, wana botanga, L'éloge du sang canadien, wana Judy Revers, akomakiamo. Botanga, bosomba yango botanga, bokomona ba crime oyo, Hippolyte Kanambe, na ba Rwandais Tutsi basala. Bokomona ndenge nini ba manipula monde mobimba. Parce que makambo oyo Batutsi bazo célébrer 30 ans ya génocide ya Batutsi au Rwanda. Ce sont des mensonges. Ce n'est que des mensonges. Génocide wana ndenge na MC bino Kagame na Tubuhaburua bazwaki Rwanda na Lukuta. Bakosaki ba Américain, bakosaki Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, batata ba maman? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Tutsis ont infiltré partout le monde, dans tout le monde, aux Nations Unies, na gouvernement ya États-Unis, gouvernement mokili mobimba, à Bruxelles, à France, à partout. Batutsi baza ko infiltré, baza ko kota pona ko faire valoir le kuta na bango po bandima yango. Voilà le travail qu'ils font. Nous les Congolais, nous ne faisons pas ce travail-là. Tout ça comme ça là où on était. Nous sommes là à condamner les États-Unis. Le monde entier, je vous dis. Lelo oyo, des milliers de Chinois, bazoya kokima na États-Unis d'Amérique. Des milliers de Russes, balingi bakota na États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Pourquoi bazoya en Amérique? Hein? Amérique est comme ça biso une puissance économique tant que dans les années 70 to le kaka Corée du Sud. Mais aujourd'hui toza voilà. Donc nayebi que to leki déjà to comme 1 heure na ko bakisa quelques minutes pour na to continuer peut-être mbalezoya na tala na noir. Papa, dis-nous la vérité. Oui ou non, le président de la RDC est un fils du pays et il faudra combien de présidents congolais et fils du pays pour abolir cette domination qui doit sortir le pays. Bon, de Congékin de Doazma, yokanga bien. Binono sozo nanga boyokanga bien. Na bandeko ba landakanga pe ba supportaka Félix boyokanga malamu. Félix azali mwana ya mboka ndenge toyebeli même atake koko na ya utaki na Angola tebite kota mama na yeso kaza pena ba nini ya Batutsi me batata mama ndeko boyebi mboka ya Zambia président Kenneth Kaunda oyo abundelaka mboka ya Zambia kotisa yango na indépendance. Azalaki Zambien te, azalaki Congolais, Zaïrois. Akola kuna, ayebi kola ndinga na bango, abundeli mboka wana ti bazwa indépendance, me botala ndenge atika Zambia, atika yango teke abomi yango. Batale mama ndeko na ngai Doazma. Ezali eloko teke aza mwana mboka, yende akolibere mboka. Mwana mboka mais aza ko trahir mboka aza mwana mboka aza ko kosa ba Congolais tout le temps alobaka vérité te aza mwana mboka mais aza ko boma ba Congolais aza mwana mboka mais ayokelaka ba Congolais mawate aza mwana mboka bandeko na ye ya tata na ye babomi bango soki sana mbala moko asalaka matanga te alelaka ibembe te akondanaka bato babomi bandeko na ye te. Aza mwana mboka Hippolyte Kanambe akangaka yete. Alors donc tokoloba nini parce que aza mwana mboka boto tika ya vanda wana asala 5 ans abani 5 ans mususu aza kosala eloko te pona mboka donc avanda ka wana po aza mwana mboka mais non ndeko na ngai ba Congolais bakufi trop ya 15 millions. Bon, il faut quand même changement ekota.
lelo soki mwana mboka lelo toloba napesa bino exemple soki lelo un Congolais ya Brazza akoli na Kinshasa alobi no makambo nazomona eleki trop ale a organiser toloba a organiser bataillon moko na Brazza kuna ale akatisi na ngambo akena kinga kati papa akangi Hippolyte Kanambe akena présidence akangi ba Rwandais tout nyonso baza kuna na Félix na mwasi na ya akangi bango ale akena Kinshasa wana bimiale a déclaré que mboka Congo eza libéré ale bokanga batuchi nyonso tu bokanga batuchi nyonso tu bobimisa bango abandi guerre tiki na kona est kuna asilisi batuchi wa bakimi a libéré mboka est-ce que Congo Brazzaville wana tokondima yete azala président de Droits Mozo kanga tokondima yete ke a libéré mboka azala président ya Kinshasa bien sûr tout ce que les Congolais baza koluka ezali libération ya mboka mboka batu bapema batu batika kokufa na masasi na nzala na ba maladi na ba salité c'est tout ce que les Congolais cherchent de Kodouazma hein et loko tozoluka yango wana mais ba Congolais baza kuna il faut rien ba koluka ba travailler na Hippolyte Kanambe le Rwandais qui contrôle le Congo batuchi mbala boni depuis 2006 et comme 2024 batuchi ba contrôle ka mboka ndenge na loi depuis 2001 alors donc tolobani ni bandeko na ngai pourquoi les Américains ne parlent pas avec vous vous êtes capable prof pona nini ba Américain basoloka na ngai te that's a good question young man that's a good question ba Américain biso tosolana na ba Américain mais seulement bomoni tango ba Américain ba sangana kina ba Rwandais na ba tuchi kwa ya Uganda na Rwanda po ba envahir Congo oyebi ke ezali entreprise munene biso tosolana na ba Américain biso tozali kopesa ba Américain information mais maintenant les Américains attendent quoi ba Américain baza kozela omoni ntango ba Congolais ba telemaki ntango ya conférence nationale souveraine ba vie ki basama liba ba Lusanga Ngele ba Jean-Paul Bandoma tout ce monde là au basalaki de Peswana na union sacrée ils se sont réunis pour libérer le pays donc il faut que nini mouvement e banda na mboka il faut ba peuple na mboka ba telema ndeko Droazma donc biso to pesa information ndenge na yebisaki bino tokende na secret na département d'état na Washington 2 fois tokota na conseil de sécurité na yebisi bino ce qui s'était passé tu vois mais ba américain bazali available bazali wana pona kotala banani oyo bazali kobundela mboka na bango basenga aide po basalisa bango parce que chez nous voyez na mboka na biso bato balobaka partout na monde bazoloba nini tozoluka il faut tout ce que ça impunité na mboka na biso il faut tout ce que ça impunité na mboka na biso il faut tout ça mais ça bato bazako comité génocide na mboka na biso mais ils ne disent jamais que sont les Rwandais Tutsi bato basala biloko wana kotanga bango na bakombo so besoin nga basu que c'est impunité vous savez ce que le Rwanda a fait Rwanda a créé ce qui 200 rébellions au Congo alors tango bino bazolo bao bato il faut Rwanda za na rôle kuna Rwanda zo ba non biso kututozo ko banga bato yo ba uto baza kuna ba benga ba banani donc batuchu ba utu wana oyo bazaka bato ya Biarimana o bakoya kozonga pona kwa teke biso bozomona ndenge na yebisa bino les Tutsi le Rwanda et les Hippolyte Kanambe les Rubero batuchi bazana Congo bazako ndenge na loba basalela ka bwenge non seulement pona kosakana na esprit ya bino ba Congolais bazana Congo na bino baswa des opposants
mais ça la même chose na l'étranger, pour na l'étranger, non, il y a des Tutsis au Congolais, il y a des Tutsis au Congo. Na uteko au moins na lettre oyo oni apesaka ba Tutsi oyo batiaka bango na Mulenge na 2 autres places. Ba yebisaki bango bino bokosala politique bote bozali comme des réfugiés. Mais nani azosala biloko wana, nani aza ko exposer yango? Oui, biso nos États-Unis, toza ko bunda pona ko éveiller ba américain pona ba yeba vérité. Mais il faut na Congo kuna bato batelema. Ba Congo ba opposant ba lo ba vérité. Ba tuti ba vandeli biso, Hippolyte Kanamba vandeli biso. Oh bino bato bo défendre Félix. Mais Félix a lo ba vérité te. Félix a kanga Kanamba te. Félix va boma bande kona ya lo belo côté parce que ye ba pesa ikaka pouvoir vanda wana yiba mbongo na yo voyager ndengo lingi makambo ya premier ministre ya mboko oyo etali yo te, makambo ya ko gouverner mboko etali yo te, makambo ko bongisa mboko ko bongisa mboka oyo te. Soko Félix alingaka me Kinshasa ici basukola yango et osenga mbongo mingi mais basukola Kinshasa maison ndenge ezalaka, mais il ne peut pas toucher na mboka abongisa mboka quelque part parce que batuti bapekisa ye kakoko sala yango te. Akoyi bambongo na ye, akoyi ko sala ba voyage na ye, akoyi ko tia bandeko na bisika alingi, bango pe bayibaka baliaka, mais il ne peut pas développer le Congo, il ne peut même pas fixer le Congo, il ne peut même pas laver mboka Kinshasa. Voilà mibeko bapesa ye. Donc ezali bisote bato tozali banda. Bon, il faut que nous disions la vérité. Mais il faut bandeko bazana Kinshasa ba s'organiser. Ndenge ba misaka peuple wana na meeting. So abi bon, meeting alelo kola bobimi boye. To sila na mbala moko. Toza ko kende to banda na présidence et pas ya Félix. To kanga batuchi wana nyonso. To kena kingakati to kanga Kanambe. To botela mboka na biso. Ale to tia to établir gouvernement ya sika. Et vous savez matin, et vous savez ma. Donc là, je vais dire na ndeko Dwazma mutatuna kingai, ndeko Dwazma ou bien nani angwa lobake. Non, ndeko Kamat 67. Mutalobaki ke il faut soulèvement populaire. Ndeko nangai moi mission mo akala na sala, ndeko bolimbisa to bakisi 17 minutes, donc to komi ko silisa. Ndeko nangai Kamat 67. Likambo ya soulèvement populaire ezali boye. Eloko ko libéré mboka na biso eza soulèvement populaire te. Ezali eloko ba bengi révolution. Pour révolution ezali ko détruire système oyo ezali ki wana, ko détruire yango nyonso o bandeli système asika. Soulèvement populaire basalaka soki mboka eza na maboko na bino. Que boza pays souverain, et gouvernement azosala bien te, alors peuple a l'opinion, biso faut la soulèvement populaire pour makambo changer, changer gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, ba policier ba ko beta bino masasi te, ba soda ba ko beta bino masasi te parce que ba soda wana na ba policier ba bana na bino, eza mboka na bino baza souverain. Or avec la révolution, les alliés ya ko sakana te, donc makambo tout il faut la changer. Il faut tout bouleverser. Bokangi batuti wana, oya ko sambisa bosambisi, oya ko boma bobomi, oya ko tia na prison botie, makambo tout est changé. Donc c'est ça la révolution. On a besoin de révolution. Mais révolution on a pas seulement eza ko senga ba leader ba ko pesa peuple direction. Oui, ça peuple, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous allons faire ça? Des révolutions tous avons besoin na mboka ya Congo lelo. Mais liboso na kanisi ke pour comprendre la vérité oyo tosali oyo tolobi lelo makambo tolobi lelo na yebi ke boyebi banani baza ko contrôler Congo. Quand je dis de Rwandais Tutsi na mboka ya Congo, directeur ya occupation ezali Petit oyo Hippolyte Kanamba waza na kati lelo komi na mama ndefa pembe. Petit wala yende mutaza ko diriger mboka ya Congo.
à partir de Kingakati. Félix aza mutu pamba, aza na problème te. Bozomona biloko nyonso Félix azosala. Bino bozomona akuti même Kabila asalaki boye te. Si beza ba Rwandais bato batinda ya sala justement po bino bosala ba commentaire ndenge wana. Vous ne comprenez pas. Bakotsa bino na ubwenge, hein? Bino pe baza kolanda yango. Voilà les gens qui contrôlent le Congo. Hippolyte Kanambe na kati, na gauche kuna Yoseri Tubuhaburua, Obino Benga Yoweri Museveni. Et on vous dit son vrai nom, mais vous continuez à l'appeler Museveni. Na droite kuna Paul Kagame. Donc, il y a le secrétaire général, il y a Satan. Donc, diable écoute à Bangaka Paul Kagame parce que à Bangaka ça la coup d'état Moukolomsous. Parce qu'il a beaucoup tué, il continue à tuer, à voir le sang. Même Hippolyte Kanambe, même chose, Museveni au Tubuhaburua, même chose. Voilà les gens qui contrôlent Mokanabiso ya Congo. Ils vont contrôler le pays à Congo, ils vont contrôler Rwanda, ils vont contrôler Uganda, ils vont contrôler le pays Moussous. Honoré Mbanda, vous l'avez dit. Honoré Mbanda, vous l'avez dit. Il nous avait dit ce que Félix allait faire. Et là, Félix a dit salango. Mais pas que les abolingo, ils avaient volonté à Félix, mais ils avaient volonté à Rwandais Touch. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, Bato Bayebi, Makambu ya Hippolyte, Babengaka Hippolyte, Joseph Kabila. Nous avons sorti ces livres rouges. Ces livres rouges, les alliés n'ont pas prévenu ce genre avec ça que Hippolyte Kanambe, Azali Rwandais Touch. Titre ya livre koko zango na Amazon, na Internet, ezali koloba Joseph Kabila entre guillemets. Azali usurpateur d'identité, c'est-à-dire muyibi ya identité. Après azali imposteur, c'est-à-dire yami lekisaka oyo ya azate. Et puis azali cheval de Troie Rwandais au Congo, c'est-à-dire à côté na Congo pour yende aboma Congo à partir de l'intérieur. Yango nde asalaka ti lelo asalaka soki biso bakongolais tolingi tosala révolution moto ya liboso na congolais na Congo tokokanga ezali Hippolyte Kanambe mais lelo il faut kokanga bango nzela moko na tous les Rwandais Tutsi oyo babombami epai ya Nyakero la Rwandaise Tutsi oyo azali epai ya Félix bokangi na ye moko Félix mpo basambisa bango. Voilà, donc nous avons besoin de la révolution batata bangamande. Alors, na kombo ya bakoko na biso, na kombo ya Nzambe Mpungutu Lendo, Nzakomba, oyo apesa biso mboka ya Congo, oyo bakongo babenga mboka ya Simoki Mbango, mabele ya Simoki Mbango. Donc, pona kombo na bango batata ba mandeko, naza kosenga na bino, bandeko bo partager émission yo. Bo yebisa bato o balingi kotia tembe na biso oyo tolobi, ba contacter biso dans n'importe quel forum, tokosala débat na bango, pona kopesa bango ba preuve nyonso baza nango besoin. Mais toyebisi bino lelo ndenge nini makambo ebanda. Il faut dire aux gens ndenge nini makambo occupation ya Congo ebandi. Ndenge nini ebanda, ndenge tolobi na émission. Bo banda epuis ndenge bande tango na yebi ndenge na yebisi bino. Ndenge nini ka Amérique azaki na décision ya ko changer makambo kuna. Mais babengisi premier ministre bato baponaka na conférence nationale souveraine Etienne Tshisekedi a trahi ndenge na yebisi bino. Donc parce que c'est ça la vérité. Oyo alingi discussion bo contacter biso. Batuchi baza partout batata bangambanda mokili mobimba. Ils sont infiltrés. Ils sont partout pour influencer l'opinion internationale concernant le Kutana Bango. Opinion internationale, indima le Kutana Bango, ou Bwenge na Bango. O bakosa ke baboma kaka batuchi. Ndoka nde Bango batuchi nde ba déclencher ki génocide wana. Bango batuchi nde baboma ki ba uto bele. Lelo Paul Kagame mwana satana. Akamata mikwa ya batu nyonso ya bomaka. Atie sika moko alobi eza monument. Oyo batuchi oyo bande batuchi babomaki alors que na batuchi na ba utu oyo ye abomaka Kagame abomaka na batu ne babomaka nde mikona bango batie wana tala mwana satano. Alors batata bamandeko to continuer kobunda pe to continuer kosambela
parce que ceux qui te saluent ma capacité, ceux qui te saluent ma capacité, mboka ekokei. Dwazma alobi tolembi papa na biso. Tokolemba te papa ndeko Dwazma. Tokiko kolemba te. Pourquoi les Américains ne parlent pas? On a une réponse one. André Juste Dianskisha. Bonsoir Paul. Mbote na bino nyonso batata wa. Alors yompaka je crois aussi pe commentaire na yo na tie wana pona makambo ya Charles Onana parce que c'est nous biso ba congolais batata wa mandeko. Nde toko libérer mboka avec la vérité. Avec la vérité. Congolais nyonso za na Congo. Soko bengi Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, oza kobebisa mboka, oza koboma mboka. O ba yoka ka pero Luwara. Boye bisaye na ebisaye na kobela bana na lobana mission boye bisaye atika makambo wana. Atika buzoba wana ya kokumisaka Hippolyte Kanambe. Ya kokomparaka ye na Félix. Ayebi bien que Hippolyte Kanambe yende apesa ki Félix ki mokonzi. Yende azo contrôler Félix. Nyakeru, moi si à Félix, c'est une Rwandaise Tutsi. Ya benga kane maman Nyakeru pourquoi? Hein? C'est une Rwandaise Tutsi. C'est elle qui contrôle Félix. Na bureau ya Tutsi vende pas inaye. Mais batata wa mandeko. Bisomo ba congolais. Tolingi vérité te ou bien tozana mayele te ou bien toza ko sale la ba Rwandais Tutsi. Voilà la question que je vous pose. Bino batobo. Vous allez continuer à commissaire Hippolyte Kanambe, vous allez supporter Félix, ou bien vous allez critiquer Félix comme s'il avait le pouvoir. Alors que vous allez occupé par les Rwandais Tutsi. Félix n'est pas Rwandais Tutsi, donc s'il est là, il travaille pour l'occupation. Voilà. Nous avons combattu na biso na bino. To continuer tumba oyo na kombo ya tata na mwana molimo santo na kombo ba koko na biso na kombo ya ba koko na biso. Nzambe ya pesa biso mboka ya Congo. Apesa biso ba richesse nyonso. Mais il faut que tout démontrer que we are worthy of the country. Que nous a, comment on dit en français, we are worthy. Que nous toza ko mériter kozala na mboka ya Congo. Parce que so tozo mériter en côté, que nzambe akoloba o tika ba pa ya basakana nango. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Disons la vérité et travaillons. Donc, toza ko loba, toza ko bunda, toza ko sambela, toza ko bunda. Toza ko bunda, toza ko sambela. Bande kona Congo, bana ba soda. Po banda pe ko limine ba Tutsi wana ko. Yo oza soda. Omoni sika na ba Tutsi bazali. Bango ba pesa ba mongo. Bazo lia bien, bazo lata bien. So boza 5, bango baza 10. Boyokani, bobeti bango masasi, boboto ba mbongo na biloko nyonso baza nango. Basoda Congo na ngai nati ya mwa eloko ya ndeko moko soda azolela kuna, aola kise eloko azolia. Bazolela na bibende moko boba soki banini oyo bamemelaka ba biloko wana ba comment on appelle ça? Bazolela na bibende wana. Mais boyokana bino ba Congolais boyokani eza na quelque toute na unité na bino bango bazolia bien bazozambongo bien bobomi bango boboaki bango quelque part pokolobelo kote bobotoli bambongo nyonso bazala nango biloko nyonso bazali nango bobotoli ekomi ya bino. C'est ce qu'il faut faire quand même. Kolala pongite ndeko na ngai Batuchi baza koboma biso pe toboma bango. Baboto biso mboka batote ba mande. Pour que nos boto la Rwanda te parce qu'on n'a pas besoin du Rwanda. On a besoin de Rwanda te. Mais to benga na bango na mboka na biso. Next time na mbalezo ya na kotiela bino lettre na kolakisa bino lettre oyo oni akomaka tango atiaka Batuchi na montagne oyo babengi Mulenge. Maloba oyo bapesaka bango. Bon, pour nous il n'y a pas de Congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Ce sont des Rwandais Tutsi des réfugiés. On les avait mis là-bas pour nous baser là-bas réfugiés pour un temps pour nous en Mboka na bango. Donc ils ne peuvent pas rester dans notre pays que bami comme ça ba Congolais. En même temps bazoko boma biso, en même temps bazoko botoli biso biloko tout et puis biso to tolérer les Cambouans. Non. Enough is enough. Assez c'est assez.
Tango ya libération ekoki. Tango ya révolution ekoki. Tango ya kobenga na banguna ekoki. Tango ya kobotola mboka na biso maboko batuti ekoki. Wana na lobi na bino to continuer kosambela pe kobunda na be batata ba mandeko. Ingeta tosoleli mbala ya sima na kombo na Yesu, na kombo bakoko na biso, na kombo ya Simon Kimbangu. Amen.